société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sandukwe, toyebani bilongi kasimite Mateo. La quatrième émission na bino, bokoza ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie, ya boy, jamais ezala. FM Télévision, elenge zanga lipasa. FM Télévision, chez vous, chers abonnés, merci pour nous capter biso depuis Kinshasa. Merci beaucoup, chers abonnés, papa, maman, bonjour. Merci pour la fidélité de la chaîne Nabino, FM Télévision. Un nouveau numéro dans le magazine Nabino, Au cœur de l'homme, nu par ailleurs, avec toujours humble servante, Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure. Merci beaucoup, Baboye Nabiso, de partout. Sans oublier, merci beaucoup à mon papa que j'aime bien. Pasteur Jacques Gafoua, merci beaucoup papa Moté en Malamo. Au cœur de l'homme, ni par ailleurs, toyebani bilongi kasimite ma toyebani te cher abonné de partout oyo bo capter biso to na histoire moko boyeli biso vite fait ndeko na biso moi ça senga vraiment conseil a senga makanisi asala nini na makamo ekomeli topé makamo o ekomela ye parce que abinga beteli biso lisolo ye ko expliquer biso 10 ans passés na yona zakina na âge à 25 ans. Lelo a commis na 35 ans d'âge. Mais makambo o eleka ki 10 ans passés na ye, toi tant zakina na 25 ans, ezalaki un jour ndika ezaka ndito la mukaka azaki na confrère na ye, azaki na papa na ye na mama na ye, confrère ne bongo ezalaki ndeko na biso Chris. Mais ba o balingaki mi baba ko benga de Chris parce que azalaki coiffeur. Ndeko na biso Chris wana na mukoke na ye pe kokata basuki na ye na kokene na salon kozonga na ye. Quand ndenge ezalaka mwa mobali faut koluka azalaki aîné ya famille. Ndeko na biso azalaki petite sœur na ye na kombo ya Sophia. Et quand on est allé dans des cabines Sophia pour na aibet absolu solo pour na senga biso makanisi to sungaye. Tant malaki na 25 ans d'âge, ezaki jour moko balamu kana tongo ndenge zalaka. Crispé à quel salon ndenge amesa pe ka kokini salon. Sophia atikali na papa atikali na maman petite na petite sœur ne mususu. Et Sophia d'après yende qu'on a biso mwasi oyoyo ndenge alobeli biso lisolo. Azakana Jonah mobile nae, excusez-moi, azakana mobile nae topé proposant nae. Vi caché ya mobile nae topé ba cop. Musala o mobile na kena ko sala topé proposant nae wana. Awa kena ko sala ezalaka bongo azalaka criminel to benga bongo criminel mais na terme o biso to benga na Kinshasa awa ezali kuluna. Et Chris ne ko biso mobile oyo asepelaka na été. Bande kuna ba camarade Chris ba yetsa kala oh yo ndenge nini yo sa Chris oza mobile boyo oza mayele mais ndenge lokoti ka petite sœur na yo sa bongo Sophia akendaka kobima na soi-disant kuluna moko boye garçon na za criminel soko tali kaka ba apparence na kaka boye et là ça que garçon ala misala mabe misala ya butu Chris tango mona pe garçon asepela na été Bakama ne peut pas le na oswana petite sœur nanga. Asolo na petite sœur na ye 1000 fois, cher abonné. Il y a au cœur de l'homme, bah, nous sommes captés biso partout na FM Télévision. Mais Sophia mutu makas. Boyebi ke biso bana basi soki de sur olini mobali. Okomo bima déjà na copain moko boye. Bolingo ndenge lataka biso. To comprendre te. Ndeko na biso Sophia oyo bolingo ezipaki emisu ezipaki na conscience conseil nini ndeko na biso Sophia azuite ezala bakoti ya grand frère na ezala kota ba parents basopesa ye conseil tika mobali oyo mobali aza na avenir te mobali oyo tala ndoto nini mobima na ba tatouage tala ndoto nini mobima aza bien te mobali oyo aza criminel mais au mona kaka Sophia so défendre kaka mobali na ye et pas batuni so basopesa ye conseil 10 ans passés na ndazo betela biso histoire oyo
ndenge ezala kaka na tongo jour mosusu ndeko na biso Sophia babengi epa mobali na ye wana kompe na ye donc babengi ye ndenge ezala kaka babengi ajusti mati na telefone ya papa na bango ntango ajusti mati na telefone papa bango asololi na ye mpe bapesani mpe ba rendez-vous ndenge ezala nango kaka 13h tokutana Sophia lokalaki ndeko ya biso mwasi Sophia azalaki na telefone te aparvenu kozwa telefone na papa kokende nango na rendez-vous ya mobali na ye wana ya criminel ya kuluna confirmé ezate que oh non bazosaka bo mpo babebisa ye réputation ndenge kaka non ye pena azalaki oyo balobaka pena ko baconfirmeraki ye azalaki kuluna aki rendez-vous na telefone ya papa ntango aki rendez-vous 13h wana ti 18h azozonga kaka te papa bango abandi kosinquiéta alobi oh mais ndenge ni Sophia aki na telefone depuis akinaki 13h ti sikoyo azozonga te est-ce que baenlevinga mwana te aya système yango ya kidnapi ndenge ekomi nango na ville ya province mpe ya Kinshasa ngo ndenge ekomi nango papa bangoki motema likolo Sophia ti ero 18 azoya te ndenge abengi akoyenda na cabine abenga ntango abengi boye Sophia azoyamba oh non papa nazoya nanga na problème mwana nga basalaka bongo te ozala ba rendez-vous na nde biso bajeune fille ozalaka na bongo ke nasala na rendez-vous na nga nayebi ke nakoki te ke nakota cabine me nazwa telefone na makopine moko mona sala nango me na parvenu kozwa telefone ya papa ya kokende nango ba rendez-vous na nga ce n'est pas bien nafongola eka entre parenthèses nakangi yango alors ndeko na biso Sophia awumeli akei epa ndeko na ye epa mobali na ye soi-disant kuluna wana mobali na ye ntango akei kuna awumeli 21h ebeti 22h ebeti tokomi ti 23h mobali na ye wana abani komitungisama nani Sophia papa na ye abani komitungisama habitu jusqu'à héros Sophia zozonga ka ndako te abandi osilika et alors ndeko na biso Chris pesa azali ko na salon akanga salon te akangi salon ntango akangi salon ayebandi kozonga azongi na ndako atuni ndenge nini namolika papa namoni mpe mama ndenge na ombie ndeko na yo toyebisa o ndeko na depa akendaki depuis 13h ti sikoyo akendaki na telefone na nga ti sikoyo azongi kaka te alobi papa mama ndenge nini mwana mwasi oyo mwana oyo Sophia ndeko na nga alingi koyoka te aolinga koyoka te courage nini nango ya kozwa telefone na papa kokende na ba rendez-vous na ye mpe mobali wana ya kuluna totosepela na ye kutu te na makanisi ya de Chris apensaki kaka ke non petit sœur nanga akena abivasu na garçon mosusu te c'est sûr que azaka na ndako ya garçon na ya kuluna et alors Chris abotaki courage na papa la bango pa yebise kende na kotalena na ndako ya garçon wana Chris asalelaki ki mobali na ye alati mpe bilamba ye wana akei kokoma kuna loka motema ya moto ezaka kaka sanduku cher abonné ya FM télévision baoyo nyonso bozwana na biso de partout motema ya moto sanduku toyebani bilongi kasi mitema toyebani te ndeko na biso Chris inde na ndako ya garçon wana ya kuluna beta porte beta kokoko moto répondre azate mais atali bueno kadena eza na kati c'est sûr que baza na kati na insiste kobeta abali ko insiste wana kobeta beta nde garçon ayo kofungula ntango afungoli Chris na colère azalaki nango atali petite sœur na ye depuis abimaki 13h na ndako nana azongi nanu te cher abonné papa na nga mama na nga ya FM télévision tante na nga ma copine na ngai oyo nyonso balingaka au cœur de l'homme de Christ azalaki na colère
pas même ata mbote apesi garçon na te wa mbala mo na chambre et koko mali na chambre akuti petite sœur na ye na mbetu alali na ye azokipe na ye te na téléphone na papa azokipe te elobela ye eloko te ata ndenge amoni présence ya grand frère na ye ezolobela eloko te kara lokola mutu moko asali likambo te. Et alors lokola Christ atomisami na kanda déjà asalaki action en tant que grand frère. Abendi petite soeur na ye Sophia bandi ko beta ye penza. Azo chauffer penza makofi. Azo corriger leki na ye parce que na acte sali oyo eza acte moko ko konsimba moto ko tolérant mote. Abeti Sophia makofi abeti pona a corriger ye. Mbala sima azonga susu acte a salaki te. Et alors na ko beta ne bongo oh garçon na kuluna wana alobi non o na ko tikate o azama copine parce que garçon moko te mobali moko te akolinga ba beta mwasi na ye ou bien copine na ye na présence na ye. Et le quoi garçon na alinga ki pe Sophia abi non na ko kite ko tika ba beta mwasi na ngana misu na ngapi fona défendre ye pas so ki pe kanda aye wana pe abali pe ko défendre ba bani siko bitumba de Christ na ndeko na biso mobali oyo mobali ya Sophia kope ya Sophia oyo aza kuluna ko betela makofi ko betela babani ko bunda mais ndeko na biso Sophia ndeko na biso de Christ azalaki na moi mo makasi ezaki vraiment na nzoto. Et alors ndeko na biso Sophia biso basi na fona en parenthèse de comme qui est cher abonné à FM télévision biso basi na éviter ata balobi l'amour est aveugle. L'amour est aveugle on de balobaka mais ta ndeko na nga ma copine nga o eza li te a pété toli a pété talaka mutu ozo vivre na ye tala est azana avenir futur na ye le passé na ye ezalaki ndenge nini présent na ye eza ndenge nini futur na ye pe ekozala ndenge nini tozalaka wela te bolingwe boma biso misu te wana eza lite ya pete o babenga ngo toli ya pete. Et alors ndeko na biso Sophia oli a défendre aya akokakabola bitumba entre les deux garçons akokate ola aya ta kokangata mobali na ye atika pe kobumisa grand frère na ye makila na ye non a préféré akanga ndeko de Christ atika kobumisa mobali na ye. Oh là là abosani ke ndeko na ye ya makila eza bongo ndeko na biso de Christ un simple coiffeur bitumba yeba tangu ndeko na biso Sophia akangi de Christ a perdre vraiment équilibre kuluna oyo ya mobali oyo kope ya ndeko na biso Sophia amoni na bino awawa mitolo bani natia makasi na zana misala ngana zana nango esa sko musala natia muswa marche esa sko musala abenda lichette a papi ndeko na biso de Christ. Cher abonné à FM télévision, au cœur de l'homme, tolubakango chaque fois, to yebani bilongi kasimite ma to yebani te. Ngombe na abattoir ekosa. Makila. A papi ne kuna biso machette en désordre. Pour anini azaki na contrôle de azana kuluna je mususu na fona ma entre parenthèses muke je mususu tozota kana télévision tozomona makambo ngo bakuluna ngo phénomène kuluna na Kinshasa ndenge zalaka ndenge babandaka batuni kuluna moko espoir ne kotela bino ndenge nini ya ukata mutu espoir za ndeni ya koboma mutu abino ngai na ebite ba misusu pona ngai ezalaka ngai tana kotaki na ekiri
bayebisaki ngai namela makila ya nyau basangiseli ngango na agene to basangisi ngango na agene masanga makasi wana nde tanga meli yango ndo molinga na koma na esprit ata nazokata mutu nakoza na somo te nakobanga te eza pasi mpona biso bana basi bamibali oyo tozokili kolinga nakangi entre parenthèse na ngai ndeko na biso de Christ akweyaki ntango kaka Sophie amoni ndeko na biso de Christ akwei abali kobanga mobali mpe ekulu na wana kope na ye wana akontrole kutu teke nazwa mwasi na nga tokima non azwi na telefone oyo eza ya papa ya Christ na telefone na soki azwaki mpe na telefone na biloko na mike mike mpula mwisi ya zaza akimi oyo tolobaka akimi Christ atiki nani Sophie atikaki ka ye moko wana ayebi te asimba nini akende kabi nga mpe natikala la mosusu bakoya kokanga ngai ye mpe akimi makila ezobima ndeko na biso c'est sûr ke bakosala hémorragie oui ndeko na biso lokwa makelele wana bavoisin bazalaki bayokaki mais bavoisin baye na retard bavoisin baye kosunga na retard wala déjà ndeko na biso na kulu na kimi ndeko na biso Sophia akimi ta bavoisin baye wana simba ye hôpital kokoma na hôpital ezalaki déjà trop tard ndeko na biso de Christ atikaki biso esalaki mpasi histoire oyo ntango bazoyebisa biso yango maman au cœur de l'homme maman la princesse ebeteli biso loba na histoire na nga oyo la mosusu bato bakopesa nga conseil bona boye wana ndeko na biso makambo esala na 10 ans passé na ye bakopesa nga conseil nasala nini 35 ans yango oyo yango na bino oyo eza histoire moko mpenza ekoti nga mpenza na motema baloba mpenza esimbi nga na motema non ifala nga na kobomba ngo te ifala ya vite fait mpona topartage biso na bino bandeko na biso ya FM télévision bopesa biso makanisi na bino mpona tosunga ndeko mwasi oyo na makambo eleka 10 ans passé na ye ndeko na biso Christ de Christ atikaki biso mawa na motema un simple coiffeur très gentil na bato nyonso babandi kolela ata mosango yo oyokala babengi papa babengi mama bakuze bacousine bamama leki batata mwasi de Christ mwana moko kaka ya mobali na famille boyebika ndenge ezalaka kokufela douleur ya kokufela epesi pasi matanga baki kotia na mort jour mpe ya kokuna babimisi corps bakundi corps ndeko na biso mwasi de Sophia akimaki mosika azobanga parce que bana quartier balobi soki bino famille bokosala eloko te biso bana quartier kotelema combien de fois de Christ abakopekisa Sophia na garçon wana combien de fois biso toyoka déjà réputation ya garçon eza mabe mais Sophia abawi koyoka te ni biso bacamarade ya Christ ni biso ni bato ya bacamarade ya ye moko mpe Sophia bakoyebisa ye abanaki koyoka te ayaki toujours têtu et alors Christ kuluna wana Sophia soka nina sima kone awa ata après matanga après 2 ans après 3 ans biso pe tokosala ke Sophia akufa bana quartier batomboka membre pa ya famille kota bo tata na kota bo mama na ye bango pe batomboki mwana ndenge nini azangaki koyoka cher abonné bomoni motema ya moto toyebani milongi oyebake oui mobali nanga copain nanga lobi to akomisa nga na mariage ne to banda bina pasi to éviter motema ya moto ezaka moto ezaka sanuku ya solo na lobango parce que oyebite ke ao préparer nini aza na makanisi nini na baide nini na relation oyo oyebite ndeko na biso pe Sophia
ayebaki te même si abandaki koloba ke abandaki koyoka ke mobali na kuluna abona boya akotela bato criminel akotela bato na bandako mais ayebaki te ke un jour akobomaka ndeko na ye ya makila ayebaki yango te azali kaka aveugle na bolingo. Et alors ndeko na biso Sophia eloko nini etindi ye aya komona biso lokola biso tozoya tozobeta bahistoire vrai eloko nini etindi Sophia aya mbango epa na biso. Sophia place akendaki kuna akomi lokola motu moko aza na libabe na nzoto na ye oyo ebengami tantine s'il vous plaît na nzela azomona ngo te azoyoka ngo te bagarso nyonso bakomi oyoka ye lokola aza na botutu bagarso nyonso bazoyoka ye lokola babengaka ye te akipaka ye na nzela te 35 ans d'âge lelo na 2026 35 ans d'âge mais oyo ebengani histoire d'amour ndeko na biso mwasi azoluka ngo na mwinda mais azozwa te mais conscience ye esala ye na mutu eyezongisa ye alobi na osala nini nakomi kovivre na soni na kati na ngai nakomi traumatisé nasala nini nakende na tombe ya yaya na ngai nakende kosenga ye nalela ye na ngai limbisa ta ngai ou bien nakende koluka bandeko bamikolo bake kosona baparent na ngai nazonga ou bien ndenge nini nasala nini ayo partage na makopine na ye pe alobi non ngai nayebi na chaîne moko FM télévision babetaka makambo ba histoire oyo tokele nano bapesa biso mayele tosala nini na likambo oyo ekweli biso oyo ndeko na biso azoluka ta histoire d'amour age ne ezokende aboti te abali te 35 ans déjà asala nini cher abonné ya FM télévision ba oyo nyonso balingaka au cœur de l'homme émission oyo ezalaka na bahistoire ya solo asala nini akende koluka bamikolo bake kosenga baparent na ye bolimbisa est-ce que baparent na ye bakolimbisa ye mpe soki mpe batiki ye amibomi omonake baparent na ye bakozangisa deux personnes à la fois parent na ye mama na ye na papa na ye bakozangisa bango de crise bazangi ye na ye mpe lisusu Sophia bakoki mpe kozanga ye kokufela bana mibale na vie mpe bana de basi bakoli baza deya baadulte eza pasi tuna baoyo bakufela bana bakoma deja baadite bayebisa yo epesaka douleur. Est-ce que baparent na ye bakondima soki bake kosenga baluki bamikolo soki batata mwasi bake kosenga baparent ne bolimbisi est-ce que baparent na ye bakondima bolimbisi ya Sophia parce que Sophia azoluka ou bien akende et pas pasteur akende ko confesser balekisa ye na délivrance ou bien akende na cimetière bisika bakunda ndeko na biso de Christ akende kolela na tombe na ye na tombeau na ye ou bien asala ndenge nini cher abonné ya FM télévision bobenga bokoma parce que toza na besoin ya réponse na bino pour na tosunga ndeko oyo Sophia akomi traumatisé akomi na basusi na motema akomi kovivre na soni na nzoto na ye akomi kovivre na botutu lokwa libabe na nzoto na ye parce que makambo oyo elekela 10 ans passé na ye amona lokola amona kasuka otambola malali amona kaka image ya mokolo wana ndenge lekaka motema ya moto sanduku cher abonné toyebani bilongi kasi mitema toyebani te tala ndeko na biso mwasi Sophia 10 ans passé na ye yango balobaka adage moko lobi tout se paye ici-bas asala mabe asala mabe na wapi nazo benga nazo na ben mo makanisi nanga musika na ba tonton na ngai ya FM télévision ba papa na nga pe ya FM télévision ba oyo balingaka au cœur de l'homme omona bwe mutabwe
ngaka ane papa balobaka ba tonton balobaka ngaka ka moi so na kokufela kaka na ye mais oyebi ete oyebi ete dame na ete oyebi déjà passé na ete oyebi te et il faut kotala mwasi nini oyo ozolinga mwasi nini pesi nini na ngina tia lokolo famille na ngina tia lokolo nyonso na ba tonton na nga FM télévision il faut kozalaka koyeba yango ndeko na biso Sophia aza vraiment na besoin ya ba message na biso ba réponse na biso asala nini akomi komi yoka solo histoire d'amour ayoka yango surtout ayebite mais akomi na posa wana pe ba mettre histoire d'amour akozo yango epa ya nani pona azomona kaka image ya ndeko na ye Chris na mutu na ye na bandoto na ye asala nini vraiment beau commenter beau liker beau partager la famille tout partager la vidéo tout commenter ka ekoza vraiment geste moko ya malamu mingi ya koleka na Australie namoni mon papa que j'aime bien papa nanga chaque fois famille mobimba ka fois la pesi bino merci beaucoup na bino merci belé merci beaucoup na papa nanga maman nanga oyo otiaki attention na magazine au cœur de l'homme toyebani milongi kasimite ma toyebani te nu par ailleurs kaka na chaîne na bino ki tokose chaîne oyo pesa bon moi FM télévision ni par ailleurs merci beaucoup na mon coach que j'aime bien papa nanga neko ba mira Kanvu merci beaucoup na Fali Matoko merci beaucoup na Prefina na sima ya caméra ngana bino tonkutani na mikolo ezali koya toyebani bilongi kasi mitema te au revoir au prochain numéro. Bye. Notre société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babel, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sandukwe, toyebani bilongi kasimite Mateo. Na kati ya émission na bino, bokozwa ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie ya boy, jamais ezala. FM Télévision, elenge zanga lipasa.